Nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Kimia ezala bisika nyonso bozwili bapu ya kolanda Mag FM édition ya mokolo lelo yango ebandi mbote ne bino. Droit de l'homme na République démocratique du Congo signé Baki ministre Samuel Mbemba Kabuya azalaki liboso ya étudiant ya université islamique du Congo azalaki lobi eleki ba détail élément oyo. Ah oui, ministre Yaba droits humains, maître Samuel Mbemba Kabuya intervenaki lobi eleki na conférence moko organisée na Université islamique du Congo, conférence placée sous thème droits humains et liberté publique en République démocratique du Congo. Na intervention na ye accès sur politique nationale et à promotion et protection Yaba droits humains na République démocratique du Congo, avancée et défis perceptifs. Ministre Samuel Mbemba Kabuya a étalé qui politique nationale et la République démocratique du Congo sur question Oyo, notamment il y a ratification, il y a traités nationaux et régionaux relatifs na ba droits humains, création et accréditation, il y a statut A, il y a CNDH, intégration, il y a ba droits humains na PNDP na ba ODD, appropriation, il y a justice transitionnelle, il y a génocoste, il y a lutte contre impunité, redynamisation, il y a une division provinciale, il y a un ministère, il y a droits humains, puis avancé, il y a ndengue na ndengue. J'ai entretenu les étudiants dans ce sens en indiquant que, outre le fait que les lois et la constitution de notre pays accordent une place importante aux questions de droits humains, le gouvernement a fait de la promotion, protection des droits humains la priorité des priorités sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'encadrement de son Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. Dans ce sens, de nombreuses initiatives sont prises pour que le droit de l'homme soit respecté, non seulement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces de la République. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous sommes en train de travailler à la redynamisation des divisions provinciales des droits humains dans toutes les 26 provinces, mais aussi à l'implémentation de la justice transitionnelle pour que les victimes des atrocités en République démocratique du Congo connaissent la vérité, qu'il y ait des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs de violations massives et répétées de droits humains, que les garanties de non-répétition soient aussi consacrées et que les victimes soient réparées. À côté de cela, il y a cette grande campagne pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo qui est menée avec comme résultat à l'heure actuelle que l'Assemblée nationale a déjà reconnu les génocides perpétrés en RDC au niveau international et la société civile africaine l'ont aussi déjà fait, c'est-à-dire Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et société civile africaine. Et Sengeli Boyebake, professeur étudiant en administratif, bango nyonso ba exprima ki satisfaction na bango suite ya intervention ya ministre ya droits humains maître Samuel Mbemba Kabuya oya yaki kocha en lumière ba effort ya gouvernement congolais na oya tali respect ya ba droits humains. Ah oui, boyende ezalaka. Yeke yo. Amisi Makutano, député national, la Talisika Zali favorable pour un dialogue inclusif. Il faut tomber un peu qu'on bien les Camerounais leki entre Tata Mokonzi na Senko muteye kokutana na position à Tata Mokonzi.
parce que nenge tolandaki tata mokonzi alobaki na Congo tokozala na dialogue oyo et kozala recommandation à libanda te. Et puis oh, il faut qu'il y ait un médiateur. Non, tata mokonzi alobaki bongo te. Alobaki dialogue koleka na sous la responsabilité à ba institution. Et comme vous savez, azali première institution en mboka na biso et que bande kona biso ba catholique to bande kona bango mususu na ba ko revenir à la raison. Ça c'est de un. Il y a mis balé faut qu'on reconnaître que non catholique peut azongeli siko la voie de la raison parce que lobby nango azaki ko reconnaître que nos pays na biso zala qui agressé par le Rwanda. Mais le lobby no moko bolandi ndeko mbongo cardinal à reconnaître que nous devons faire une force derrière le président de la République pour faire face à l'agression. Même si c'est en retard, il n'est pas tard pour mieux faire. Mais bien entendu, il a fallu que Biso Tuto Zanamato ya kofongwama pour l'andamakamutata mokonzi alobaka parce qu'il est la personne la mieux informée et dans chaque information azali ko pesa biso mais malheureusement ils en abandé kona mususu oyo bazago sala mato imangongi mais lelo ba comprendre même si c'est en retard mais tokende na lolenge tata mokonzi alobi comme bango nyonso balobi tata mokonzi akobenga dialogue pe bato nyonso baza na ba revendication sauf bato batangisaki makila sauf bato bayibi sauf bato oyo bazali condamné par la justice bazali na droit ya chapitre wana te. Là c'est mon point de vue et je crois que vous avez le point de vue à majorité ya Congolais. Déjà tata mokonzi asi alobi que dialogue ekosala na kati ya mboka donc bango déjà basi ba avancer ya mibale bato babomi oyo bayibi biso to ali justice te. Justice ni azali na musala na kosala na ye parce que dialogue ezali ko légitimer makambo bato bazali condamné na ngote. C'est pour comprendre que nous avons un pas à avancer. Ba mususu peut-être bazaki na ba réticence pour na ba intérêt na bango ya mike mais tant au peuple congolais et surtout nous avons le premier d'entre nous azali ko tenir mordicus sur la libération totale de notre pays et que tous les sous-traitance je crois que oyo azana mato ya koyoka te ya koyoka mais biso tolobaka kaka ti ba koyoka parce que vérité tikala kaka vérité. Le président n'a jamais dit que akosola na ba opposition faible était mais c'est une opposition faible parce qu'il y a une opposition qui joue les jeux d'un autre pays étranger qui envahit votre pays. C'est la faiblesse. Quand est-ce que l'opposition à Rwanda est s'allier na Congo pour les intérêts du Rwanda? Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. Nous savons les méthodes, nous savons les joueurs de jeu. Et donc, ce que c'est mon frère Longo Sepela. Pour Tango Yebi, Congo Yebi, pour politique Yebi. Crise politique dans la République démocratique du Congo, Nangambu Nabango, quand pour la nation, Batombolaki, Mongo pour Nakotali Sabou. Liboso ya Bapanzi Sango, ya ville province ya Kinshasa, ba responsable ya camp pour la nation, batalisi lecture na bango na oyetali situation politique na République démocratique du Congo au centre ya ba préoccupation préservation ya unité nationale na contexte moko oyo ba débat autour ya changement ya constitution ezali ko continuer ko kabola opinion ya batu pour na plateforme politique oyo batalisi ke ezali important ko luka terrain moko ya boyokani autour ya ba question ya solo pour la stabilité ya mboka. Attention, nous risquons de perdre ces pays. Il n'y aura plus la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous réunissons dans les camps de la nation. Parce que c'est les camps de ceux qui ne veulent pas la division. Ils ne veulent pas que nous puissions perdre ce pays. C'est pourquoi le CN interpelle le chef de l'État. Son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, article 69 de la Constitution, et sa coalition au pouvoir de s'abstenir à toute initiative tendant à mettre à mal l'unité des communautés qui composent la République démocratique du Congo. Il recommande d'œuvrer plutôt pour la décrispation du climat politique et social par la libération de tous les prisonniers politiques, ainsi que le prisonnier d'opinion, de cesser de museler toute voix discordante, mais aussi de mettre fin aux poursuites judiciaires pour des raisons inavouées contre les opposants politiques, sans oublier les retours inconditionnels des exilés politiques. Le respect des institutions. Le CN affirme son attachement non équivoque à la Constitution du 18 février 2006 et au respect strict des institutions qu'elle a mises en place, ainsi qu'à l'air animateur, issu des élections de décembre 2023 en dépit du désastre électoral
de ces derniers. Na plaidoyer Nabango, camp pour la nation, invité également différentes plateformes politiques, privilégier apaisement. Plateforme politique, estimer que désaccord institutionnel et sengeli ezala régler na concertation pour na éviter kutombola tension. Dans ces conditions, les CN souhaitent ardemment que les chefs de l'État convoquent et organisent avec diligence les dialogues national inclusifs, DNI, sous la direction de nos pères spirituels. Nous citons Dasenko, DCC, les RC, les musulmans, les Kimbanguis, sous l'encadrement de l'UIA et de l'ONU. La voix du peuple, la voix de la raison. Les camps de la nation appellent les chefs d'État et des acteurs politiques congolais dans toute leur diversité à un sursaut patriotique. C'est par les consensus que nous pouvons mettre fin à la guerre, démanteler les groupes armés négatifs ainsi que sauver l'intégrité territoriale de notre pays en construisant notre unité en vue de la cohésion nationale. Et Sengeli Boye camp pour la nation, Bazali ko s'est présenté, loko la force moko ya médiation entre différentes sensibilités politiques. Et que yo! Poursuite sur opération Ndobo na province ya Okatanga, Sengeli Bobaki na Bukasi ya le général Blaise Kilimbalimba Mbula, une centaine ya ben civique bakangama ki ba détail ni le moko. La police nationale congolaise, commissariat provincial ya Okatanga sous le commandement, il y a le général Blaise Kilimbalimba Mbula, et appui il y a 22e région militaire, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo, y compris service de sécurité, menaki opération spéciale, il y a bouclage ciblé, na quartier Kasapa, o yezwami pene ya prison ya Kasapa, tozalia wana commune annexe na Lubumbashi. Quartier Kasapa ezali quartier moko stratégique, oyo ezali na prison ebele, il y a la police nationale congolaise, pe il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo, et ezali pe une école, il y a la police, pe wenzemoko ya munene. Et Sengeli Boye ke bilan provisoire et opération Oyo et Sali État, il y a plus de 100 personnes interpellées dont 6 femmes. Par force, il y a sécurité procédé qui n'a saisi il y a 3 armes à feu, il y a type AK-47, machette P effet militaire, masanga ya makasi zododo na ndenge ya kusakanate. Tangu Azwaki Maloba, le général Blaise Kilimbalimba Mbula, le policier du peuple à Salaki Communication Oyo. Yango toye kopesa bino félicitations pour la musala ya lelo. Na maemaso boza kosala mikolo oyo. Na cadre ya kobatela bato. Na biloko na bango. Mikro ezali te. Kasi tokosala makasi. Toyokana bien. Oyo bouti kosala nabo boza kosala mikolo nyonso euti koleka babengaka yango prévention ya crime. Yango toye kofélicité bino na kombo ya gouverneur de province oyo apesi ete bamesure préventive etalema. Tokosala yango kino exprimant à l'issue de l'opération Oyo, Sengeli Boye commissaire provincial, il y a la police nationale congolaise, il y a Okatanga, le général Blaise Kilimbalimba a indiqué que intervention Oyo ezali ko s'inscrire na cadre il y a poursuite il y a opération Ndobo initié na vice-premier ministre, ministre intérieur sécurité, décentralisation paix affaires coutumières Jacquemain Chabani Luko avec appui il y a gouverneur il y a province Martin Kazembe Choula. Général Blaise Kilimbalimba Mbula atalisaki ke personnes interpellées kozala déféré liboso il y a juridiction compétente conformément na mibeko ya mboka paix a réaffirmaki détermination il y a force ya défense paix sécurité pour na poursuivre opération ya bouclage ciblé boye afin ya kozongisa kimia na population pe babate la population na babien na bango. Ah oui, boyende ezalaka
Mon général Blaise Kilimbalimba Mboula, le policier du peuple Moussala, Kitoko Yowapi avec un pacte paix, idéologie toujours. Et que yo. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, province de Katanga, mon général, les unités ont bien suivi vos sages conseils et promettent des actions sans faille. Eh bien, félicitations aux unités mixtes, FARDC, police et tous les services de sécurité qui ont accompagné ce travail. Les hommes sont à votre disposition pour la poursuite normale du travail. Bikangela Mwanza epa ba policier eleki na ville province ya Kinshasa batuni policier okangi batu oyo pona nini abandi ko beta monoko buta. Na tuni oyo asali nini o tata oyo mwana oyo. Ça prend koko la bombe. Ngabete koko la bombe. Koko na nde planya na ye? Oui. Aza wapi? Atikali. Wana za koko ti. Mama biso tika kuna na mboka na koko na. Papa, tu vas la kiafute. La kiafute. Koko ne mo comme kolo. Monsieur, nous sommes dans un pays il y a état de droit. Ce pays ici, le Congo RDC, c'est un pays d'état de, c'est un état de droit. Un état de droit au RDC. Ils ont mboka bikanga kangabo yete. Encore là galo, là tu me le boy un lieutenant. Au sein le bureau comme modèle oui. Parce que éducation ne comprend pas la police là yo. Donc yo responsable qui fait ça. Maintenant t'es policier. Bilo connaît tout au boyango. Bikanga kanga oh puisque on va voir maintenant yo kangi et maintenant c'est seul l'autre personne oh bazo finga bikolo yos. Yo kangi au fond ici la cacho mais batu musunde bazo en partie maintenant babuzo bana yo. Au fond sa police mobimba. Or que toujours était pour que confiance ya biso la population ezonga. Population a moni policier na nzela a sepeli que na moni pesa protection na ngai. Qui abande comme na policier na nzela abande ko kima. Biloko toujours lutter contre biloko wana yo zozonga na biloko wana. Na okanga yo. Di ale dike nenda ko. Ne besoin nini yo. Pale. Dina fungula buzo fungula kana usa ngoni nini. De poste za. Wana mkewa na sentia. Na sentir na ye. Na casque. Eh vraiment. On mboko les amboko na biso. Oza ozo voir mutu. C'est normal te. Dans un casque. Azali awa. Azali awa. Est-ce que vous avez été? Na hivi ni bien ti. Bon, kindi wa. Yo ça kindeta. Azali na droit na il faut réclamer le kuna ye. Dina zo casque là. Hein? Ils ont des chèques. Moni pétrole. Assainissement ya ville province ya Kinshasa sengabo baki na commune ya Ntele bourgmestre Franck Mbo Nzola Meso a pesi ba équipement na brigade ya assainissement. Tozo bunda pour que commune Nsele o eza porte d'entrée ya ville à Kinshasa ezala bien assainie ezala propre. Tina obomoni lelo tosali sous remise ya bangin autosombi pour que to luka ndenge nini to sala que commune ezala propre. Je remis ça officiellement. Na oyazali chef de service à travaux publics ITPR. Donc yende mutazaka na responsabilité à gérer bangin wana. Donc on a remettre yango yepe na tout na ye a sale lango comme un bon père de famille, ouais, à ça en sorte que le matériel Oyo est bien utilisé avec la coordination des brigades d'assainissement. Ils vont se mettre ensemble pour que pour que misala le autre na Arsoyo, le but na Arswana et ça là qui va protéger en gros pour que to continuer comme ça sous ba dépenses. Maloba liboso ya koloba ya motu ezali d'abord encore remercier le président de la République, chef de l'État, qui a permis à ceux que Azola biso bakonzi o bazali na souci ya mboka. Denga pesa kibiso gouverneur de province, ayoko pesa biso bourgmestre Franck Mbo mwana ya mboka soso ya ndako oyo ayebi ba malade nyos ya ndako na ye. Alors
gouverneur asungaki biso na ben, mais on avait un problème. Alors, ce problème devait être résolu que par un bon père d'une famille. Immortel. Oyo Azali Nzolambo Nzolameso. Na ba effort personnel na ye, na politique na ye a fonctionner. Le lot a doté biso banzin pour permettre biso de sala musala comme il le faut. Le rôle ndoto mais ezandoto réalité. Papa na biso d'abord topesi na baku de chapeau Frank Mbo Nzolameso ye azotambola kaka ndenge mokonzi mboka Fatia lobaka ke il faut to sala fo mboke bonga beaucoup mais cette fois la mayele lokola yaza mayele koleka ba beaucoup mais c'est belé Frank Mbo Nzolameso en tout cas topesi ba longo ne belé surtout pel oyoyo eza leta mutapesi yete ye moko na muke na ye bafutaka ya bite na kangisa salaire nanga na sombe loko pona bongisa do aliaka na bato so mutazo ndime ko sombe loko pourquoi ko somba pe mapango pel o ezali panango bate eza na bourgmestre moko te na Congo oyo tolo ba ko sa loko ya sali banda combien de banda to mona ta bourgmestre moko te azwa ide to makanisi ya kosala eloko yo Nzolameso asali en tout cas nzambe pa mona rabato bato sa misala po tinda biso na mokili poto sa misala poto nyoko mate abakisela ye bambula ebele président Fati omoni muto ko kanga mane azana susi na yo ba musuba na susi ya mbongo no me yazana susi na po na musala po amema musala liboso po yo po kende tango yo zo kende ye pa zo kende yango na lobaka na mingi te Frank Mbo Nzolameso en tout cas nzambe ya bomba ye commune entière et kende kaka bondenge zo kende vraiment merci est-ce que na ko yiko mata so bazana chauffeur te na mata vraiment na banda okumba en tout cas na pesi na no matondo mingi epai ya nkolo oyo aza kobatelaka biso ntongo lelo eloko na ye lisusu kopesa matondo lisusu to bafélicitation epai ya mwana mboka Frank Mbo Nzolameso oyo azali bourgmestre ya commune ya Nsele kotala lolenge befort azali kosala mpo na commune na ye en tout cas azali moto oyo fo biso to remercier to féliciter mpo kotala lelo tozali kotambola na bacommune nyonso kotala babourgmestre ndenge baza kosala mosala parmi babourgmestre oyo bazali kosala vraiment mosala malamu tokotanga mwana mboka Frank Mbo Nzolameso biso tomoni yango wana peuple aza témoin population aza témoin population na kataka likambo o biso tomoni nde tokoloba ngana botami na commune Nsele depuis 1992 je suis à la commune de Nsele tomoni o Frank Mbo Nzolameso sali vraiment il est à féliciter papa bana Nsele bazana simana yo. Bon, parmi les 24 bourgmestres, il y a vu la Kinshasa le Kouta Mabé, à beaucoup de mon côté, Otomoni, Banda, Kinshasa, Banda. Oh, il y a Tigala qui tombe la sénissement, il y a vu la Kinshasa, na quoi na le rôle Frank Mbo Nzolameso. Azate, tous les 24 communes, il y a vu la Kinshasa. Assainissement na ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo moko trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyoso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala
na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement. Message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! La formation ezali kopesama na SBL Fondation de l'Homme École de Congolais Welisa kozwa retardé. Ah oui, ozalaka na Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. Olingaka ozala formé na ba domaine songolo pakala, ozalaka na souci ya kokoma patron na yo moko, occasion yango yo. ASBL Fondation Maison de l'Homme École de Congolais oyo ezali centre de formation professionnelle bapesi bino ba opportunité ya koyekola na ba filière ebele bazali kopesa ba formation na informatique na Word pe Excel, formation ya bagent d'accueil pe ya protocole, formation ya bagent ya coiffure pe esthétique, formation ya bagent ya peinture bâtiment pe décoration intérieure, bakisa lisusu formation ya logiciel comptable Sage Plus Pay. Bona kotanga kaka wana. Oyo ezali occasion à ne pas manquer mwana mama ndeko mwasi ndeko mobali yebela yekola po lelo okoma lisusu utile na société car monde ezali ko évoluer. Ba adresse ici Yebana na numéro 377 avenue au Congo na commune ya Gombe, référence rond-point Kinmazière, pene ya GG Mart wana pe lisusu na commune ya Limete na 12e rue Poilour, soki okomi na Reizam oza mobimba. ASBL Fondation Maison de l'Homme École de Congolais ya mukolo oleki bango qui dit mieux. Que yo oui. FM Pro pour la couverture médiatique ya l'événement na bino nyonso. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelanga nanu eloko oyo. Fondation Maloua Télévision FM TV bazali ko offrir na bino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili tin ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert,
to pe événement songolo pakala esengeli boyeba ke mission ya FM télévision ezali ya komettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision bokoki kokota en contact na FM télévision na ba numéro ezali affiché. FM télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Bakangi Killer mwana mobali oyo azali soi-disant bâtisseur ya service national kasi awa ya komane ko boto la batu ba moto le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik landela dossier. Batuka botala yango oyo bato service national oyo batina baso éducation bakomo yiba ba moto okata machette na Killer honorable Raphaël Kibuka Killer yeyo bato service national bango baza ko opérer mon colonel Mohamed yeyo Killer notre bourgmestre c'est tala yeyo service national Akimi. Nina aussi la raté Mag FM ya mokola lelo yango ekomi na suka. Merci pour la confiance pe fidélité. Sengeli boye bake patient Lushimbo Kasongo secrétaire général Yassinar asengi na ba travailleurs yonatra pe ba travailleurs noso ba voter utile ba voter sinar pour na bien-être na bango pe avenir ya entreprise na bango onatra. Sengeli boye bake patient Lushimbo Kasongo azali maboko pembe aibati ya sala kamusala na ye pour l'intérêt ya ba travailleurs nyonso. Aussi pour la guinée image, vous pouvez merci. Na FM Yamboka Fortina Mayenga Zalaki, na sima caméra, régie finale Zalaki assuré, na directeur technique Nabiso Gelor Mouya, autrement dit Coco Mouya. Bamata, Bakita Baba Lukana Mabede, fils Maniboika machine la préférable. Nakeko Luka, na mobile. Ba policier bazokanga biso. Toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate.